Encore une fois, merci na abonné nyoso ya Koba Plus na confiance pour pesa biso na chaîne bino na tina tosolaka na bino mai nyoso eza koleka na kati ya mboka na biso kaka na émission na bino rien que la vérité. Rien que la vérité lelo tokoyeba kosola tokoyeba kopanza nteke kosola makambo kosala analyse kolanda na oyo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo, Kinshasa, RDC, DRC Congo pona bandeko mosusu oyo ya lopoto ya anglais. Encore une fois, merci sous na bino nyoso boningara kati katala vraiment nazali wana tina kaka ya ko informer bino, c'est notre devoir, c'est notre tradition. Merci na sima caméra wana zomona Mike Molo kwenda za sima caméra. Merci na ba chef nyoso ya Koba Plus, merci pe na confiance oyo bandeko nyoso bazomi na 4 quoi club terrestre bozo pesa biso na tina ya musala na bino. Abonnez-vous massivement sur Karande bon message jour au jour babengi yango RDC et kwa makasi RDC mboke tonda pe ba problème RDC kotala na on ndenge ya carte nango ezomona ke toza na centre toza na kati ya motema ya Afrique tant toza na kati ya motema ya Afrique c'est que biso nde motema bamusu baza ba mibenga bakombo na bango soki lokolo soki loboko mais biso nde toza cœur parce que toza na centre tant toza na centre toza pe na makambo ebele. Merci nana yo ozolanda ngai na mboka mopaya soki kopesa biso confiance au partager émission o aimer et gozala bien. Analyse lelo toli tolobela mai ezali koleka na kati ya mboka na biso tozwaka tant jour au jour ya kosala banalize koluka pe kosola na bandeko na biso mage bamsusu pe balinga bango koleka te mais tant que journaliste mopandi sango tozana tina kotuna koyeba nini ezali préoccupation ya peuple congolais nini ezo déranger peuple congolais comme le quoi peuple moko aza enfant abandonné aza na mutu oyo kolobela ete aza na mutu oyo kokotela ete toyebite soki biso nde mutu tozoyeba o biso tokoki kosala te biso ba peuple ou bien biso nde tozoyeba te na nini oyo tokoki kosala ou bien ndenge to vota ndenge to ndima lelo bato bakota na ndako lopango babengi palais du peuple bato bakoki kolobela biso ke bango babosani na bango ke tozalaki wana mpona bango na ntina kovote bango soki bakei kuna na ntina basololaka na mai oyo eza kodéranger biso population. Kotala lobi tozoki pe ntango ya kotala baninga mosusu parce que totalanaka totali pe ezoleka na kati ya ndako oyo babengi ndako na biso bapeuple na chambre basse to pe na chambre haute totalaki tomoni pe ndenge bandeko mosusu ndenge bamekaki plénière ezalaki keno mention ezalaki ya makambo etali mwasi azala moko na mobali moko mobali pe azala moko na mwasi moko d'accord basoulevaki susu likambo ya dot ya $500 motune ezali epa nanga cas de cœur kati katala est-ce que yango nde eza préoccupation ya peuple pour le moment ou bien yango nde peuple azozelela bino ou soit soki boza libanda nde bocomprendra souci ya peuple mais so bokoti na kati ya ndako palais du peuple neti makambo nyonso bobosanaka na bino yango deke bokotika na kati ya porte ya kati ya na kati ya sala palais du peuple be comment na moment au peuple azokolela souffrance na moment oyo dollar ezokende déjà na 25 na moment oyo social ya peuple comme béton na moment oyo peuple azako se retrouver te sur tous les plans peuple azako se retrouver te mais kaka le même peuple wana bozo senga na yekeno un de ces 4 matin aya ko voter lisusu kaka peuple wana nde mutu boko senga na yekeno lobi nango asala bino confiance tozwi te ya kotala badiscours tozwi te ya koyoka nyonso oyo koki kolobama na makambo ya mboka na biso vraiment toyebi te soki tokoki kopesa bino lisusu confiance ou bien peuple atala bino kaka ndenge bozala sans peuple yango alors amoni lelo totalaki samedi nini gouvernement samedi tosepelaki biso tolobi keno sam 1 eza na ndenge esalaki mosala na yango malgré ba ministre yango bayebanaka bakombo te ya moko neti son excellence Didier Mudimbu merci son excellence génie ye quand même mosala na ye monanaki pe na ngambo na ye ozwi pe côté pe ya son excellence Pousse Mabilu ye pe côté mosala na ye monanaki ozwi pe na bangambo ya ba ministre mosusu pe côté na bango pe mo misala ba tozotanga nde mo misala na bango na sam 1 monanaki siko na sam 2 tango mokonzi aloki a retouché moi moke na sam 2 tomoni
ba guerrier bakoti bato makasi bakoti ezopesa mawa pe pasi motuna ya population ezali boye RDC soko zwi na tongo zwi mai ya tomati kaka obwaki ata na balabala apres ya mikolo yo okuta tomati eboti me lelo biso moko tozwaki ntango mabe ya congolais biso moko tolingani te congolais aza ennemi ya ndeko na ye congolais eza na biloko mosusu na bamboka bapaya makambo mpe elekaka na kuku bobongisi yango na kuku biso topona nzela obe moko na nzela ya etando eke ntango bozwi mutu malamu abebisa yo elamba me mutu akoki kobebisa yo mosapi te soki mutu abebisi yo mosapi na yo ntango nazoloba mosapi mutu nyonso azokomprendre soki mutu asa abebisi yo mosapi ata omati okiti partout okozalaka deja sali meme ata oluki osolo osukola elamba yango to mpe oluka komizalela malamu me tellement ke na kati ya ndako deja se babebisaki réputation na yo crédibilité na yo personnalité na yo eza kaka pasi mboka lokola RDC lelo tokomona ke il faut mikonzi na biso batambolaka bakende kolukelaka biso biloko libanda motuna ezali boye bandeko na biso bavolontaire oyo tokobenga bakuluna te parce que mpo makasi oyo bango bazalaki nango ya kokuluna kokata bato maboko ntango bakekanya makasi ese espoir ezalaki ke en retour population peuple abénéficie quand même ata na makasi oyo bango bazalaki nango ya kokatelaka biso maboko masheti ya kopesaka biso pasi na kanya makasi ata saki moko ya masango ebima te tozwaki ntango ya kotala wake no ndenge eza boye bazolona bazosala saki moko ebimi te na kanya makasi ese mpo lelo tozala na soni oyo toza na yango ya kotambola kokende kolukela biso masango mpe masango yango mpe ye te mokonzi mboka kozala malamu otalela biso na badomaine nyonso na makambo nyonso parce que population ezolela population ezosouffrir population toyebi te soki NDC 4 matin article 64 population koaplika yango mpo eza mawa même kaka ministère oyo tozela awa ti lelo toyebaka te soki Thomson bazopeshe yango na Namibie on a eu le temps ya kozela Thomson tozeli Thomson tozeli Thomson tozeli Thomson ntina suka mpe Thomson emonani kaka te histoire ya Congo peuple congolais azokoma yango sans ratir histoire ya Congo peuple congolais azozwa temps ya kolandela likambo liso likolo ya liso c'est pas dit que nde peuple avandi boye azobosana eloko moko non peuple aza au courant de tout population ezosouffrir population ezomona pasi sur tous les plans il n'y a rien oyo ezomarché tozali troisième na monde bassin ya monene bassin ya d'eau bassin ya mai tozali troisième na monde après bamboka mosusu ezali cité mais population aza na mai te population aza na mai te mpo bato bazwa mai ya komela il faut kobima 3h du matin 2h du matin naza voir même na mama moko efale nazwa ye na interview aloba me mama na baki ya koloba te ariska vi na ye ya kobima 3h du matin kokende koluka kotoka mai akutana na bana oyo biso tozobenga bakuluna mpo baviole kaka likolo kokende kotoka mai population ezolela troisième na monde entier troisième bassin d'eau ya monene mais population aza na mai te eloko nini ezosala keno tozwa mai te tozali na babarage ya minene babarage ya minene ezali ekoki koalimenter monde entier mais lotiliki ezali te ndeko ata so babiki olongwa biso neti nga na kosepela pena olongwa peu importe motif nini oyo bazweli yo moto ya SNEL longwa kaka soki lelo babengi yo kende oza lokola SNEL oza lokola régie des eaux il faut silika na kati ya libala soki mobali no abengi yo oza makambo lokola SNEL oza makambo lokola régie des eaux il faut osilika na mokolo kuro ozokende no na 6 fois bacongélateur na biso ebimisaka susu malili te tokomi na moyen kosala ta provision na mbo yango ya salaire oyo ya pasi ya ntongo midi pokwa oyo otyata mwa provision eza te parce que na suka nango okobwaka kaka biloko mpo nini congélateur ezosala malamu te courant ezali ekende ezonga ekende ezonga ekende ezonga dernièrement tomonaki awa bandi kotiela biso bakable baze kotimola timola banzela kotia bakable vert partout bato tosepeli tolobi cette fois-ci tozwa ta kimia na likambo etali lotiliki likambo yango ekei kaka boye likambo yango ekei kaka boye tozali na babarage ya minene
eloko nini ezozanga ke lelo population peuple ata na domaine moko to sepela nyonso kaka kolela na kolela. Impossible n'est pas RDC. L'impossible n'est pas RDC. Pourquoi on rebat l'impossible n'est pas RDC? Histoire en boka oh biso tozo komayango. Ça mutu moko tazo komayango na ndenga mabe biso tozo komango na ndenga propre sans faute sans rature. Na 3 ans toko kozonga moi sima moke na 3 ans ya musée tango akoti tozalaki pe tanke bapandi sango to meka moko zonga moke po soki mutu asali malamu tozana na tina koloba malamu na ye. Po malamu ebuzala kaka malamu. Na 3 ans ya musée akutaki déjà maréchal akei kokene maréchal akendaki kesi ya mboka etikalaki ndenge etikalaki ouais kesi ya mboka etikalaki ndenge etikalaki o biso toyebi etanke ba historien kesi ya mboka etikalaki ndenge etikalaki mais na 3 ans ya musée tomonaki ba service national batokomaki na ba cantine na ba coin nyonso to consomaki made in Congo. Consommons congolais. Nous t'avons contredit nga azate parce que to consomaki made in Congo, consommons congolais. To koma kolia ba soso ya mboka na ba cantine na biso, masango ezalaki, kolia ezalaki. Magena ina nene ezaki mwa kokoso mais na deuxième année, troisième année to lembaki biloko ya ba cantine, ya ba service national ba ne ko sala la biso. Général Munene azali nanu. Bato basalaki na service national bazali nanu. Pourquoi pas eloko ya malamu na mboka na biso tellement que mboka na biso za monene mutu moko kotonga ngona mokolo moko te asisa le preuve ane belge pe na tangu na ye asisa ki kotonga DRC Congo te. Atikala ko asisa kotonga RDCT. Eza likambo oya sukeli awa ndima musala ya muninga esika muninga sukeli to be continue yo pe o continuer esika muninga msusa sukeli muninga msusa continuer c'est comme ça ndemboke kotongama mboke kotongama na mukolo moko te mboke kotongama na 10 ans 15 ans te mboke koza pourquoi kopesa kaka faute tope ko condamner kaka baninga mais aussi longtemps na kotala pendenge makambo ezokende peut-être même sous pe kozonga moi simeza moi malamu. Natanga musée tolembaki loso tolembaki masango tolembaki soso amboka tolembaki na bakwenyo songa nazoye bango bien que na wileri na waneko kene kosomba biloko na cantine au service national ya mboka la biso RDC e bande ko sal e bande ko koteka et en plus tozalaki na ba stock jamais rupture ezalaki. Ok bo okuta loso okuta soso ezali ya mboka okukuta masango okukuta biloko nyoso ya mboka o ya RDC. Soki musée azwaki temps na 3 ans wana ya kosalela biso mwa makambango ya malamu boye c'est que toloba l'impossible n'est pas RDC po balobi ya malamu to copier histoire zo rattraper biso kaka mon histoire zo rattraper biso kaka mais na tango musée tango ya kotaki combien ya kutaki na caisse ya l'état mais na ndenga kede na sema bela tika biso pe na nyongo te to malamu to sepela biso kotika la ndenge to salaki liboso ke ya ko mokonzi azwi tango mingi ya koluka kobongisa na bandeko o ezake bandeko ngona sima bazwi bachelie nini flèche na mukongo to pe bazo seka susu biso congolais RDC lelo to koma sujet ya kosekama na monde entier. Ba voyage nyonso mokonzi atamboli na tina kokeno koluka tozala malamu na bato en retour nango bafuti biso na nini si ce n'est que za likambo ya biso moko congolais sans que ko soupçonner ndeko no mabe kozwa tango ya kotala sima ko sauver mboka na biso po modèle ezokende bien te ko sauver RDC o ezali patrimoine na biso tozana mboka mususu te lokola RDC tozonga pa to kende pa epe biso moko pe bandeko to luka ko pambola mboka na biso kozala malamu mingi mboka ngo bateka ngo bakabutoka bola mbongo mutu na mutu akende d'accord bateka ngo bakabola toka bola mbongo mutu na mutu akende soki bakoteka nga eteni na nga na kolinga bateka te parce que on est mieux que chez soi na solo nango na salité nango na makambo nango mabe na kosepela nazala na RDC parce que eza mboka na ngai yo kosepela na ndenge carte na biso ya RDC ezali lobi nango mona ke carte ekomi eteni ngambo mosusu ekei na ngambo mosusu
pambola mboka na oyo kozala malamu mingi ba oyo mpe bazali libanda combat toyebi ke lite na bino eza noble lite na bino eza noble ezali malamu mais lite yango eza ya kofinga te lite yango eza ya kokondane tsongolo pakala te lelo yo zo kokontinue kofinga d'accord soki lelo bokolobake no éducation ya biso bana na biso na Afrique eza mabe biso tokolobake éducation ya bapapa na biso ya poto bozopesa na bana na biso eza ya mabe mpo lelo parent nini akoki kotala bakombata na bana na ye ensemble si ce n'est que akoki kaka bainsanité bokofinga kaka eza na makambo mosusu okofinga motu te loba sembo lakisa moninga ke no eloko ndenge ozosala bo eza mabe toi tu penses que soko olobi na motu na ndenge ya malamu akoyoka o te do il faut koma kaka na niveau ya kofinga kofinga eza culture ya congolais te kofinga ezali na mwa bekolo mosusu na kati ya RDC oyo bazali penda na eloko yango lokola neti na mwa makila kwa na likamuke boyo ya mama na yo ya tata na yo ya songolo pakala mais congolais aza mutu ya kimia po nyonso bazosala congolais nyonso congolais azomona na mboka oyo ezolakisa ke congolais aza mutu ya kimia aza na susi ya mboka na ye asepela na mboka na ye tokufi mingi mpe tozokontinue kokufa mingi mokolo nini papa kotalela biso makambo mokolo nini mama kotalela biso makambo lelo bokosimba bofingi mokonzi ya mboka banda tongo ti pokwa bosimbi olive bofingi tongo ti pokwa bosimbi nyekere bofingi tongo ti pokwa bosimbi fayulu bosimbi mutu nyonso d'accord bino bozofinga bango me bino bosali nini mpo na mboka ngo ya bino ezaka mboka na bateka ngo tokabwana mboka na eloko malamu ekobonga te vraiment mboka na yo esika outaki ata lelo oza na double nationalité yango do ozo préféré non na mboka ya batu oyo moko yebi histoire ndengo kendelela kuna mozo bakende mboka ngo bateka ekobonga te okopambola mboka tata na biso ba oyo tozali awa mabe kokozala na kati ya famille mabe kokozala na kati ya libota basololaka kaka lelo ennemi ya congolais congolais ye moko soki totali ke non ndeko ake kolukela biso masango azongi mpe azwi masango te msu biso moko totala nsima eloko nini tosali mpe nini oyo tosalani car na kati analyse na biso tozocontinue ka de cœur abonnez-vous massivement na Koba Plus partagez des liens aimez likez kozala bien toza vraiment na souci kosola rien que la vérité na kati ya émission na bino tomoni mikolo nyonso oyo ezali ke no fali akobeta fali azosala mosala na ye azo mérite abeta URN na wana na ngambo ya Congo pe awa pe ndeko na biso pe Hervé Gola pe ye pe il faut abeta martyr lelo bokoboya ba wario basaka musala na bango kitoko bazosala félicitations à toi Fali Ipupa félicitations à toi Frère Gola parce que to mona ki osala ki descente na martyr donc ba Gaulois tozala sûr et certain le 24 tozana martyr mais moi nungu eza na kati ya likambo le 24 yango tomoni baadministrateur ya martyr baleki balobi bakoki koloba na sika biso na cité na bisika nyonso na RDC tozomona ndenge bapano publicitaire ezomata tozoyeba te eske akobeta to akobeta te Fere eske akobeta to akobeta te tokangi parenthèse na mambo etali culture na biso lelo soki fali akoya kobeta yo arena peut-être aye kosala mosala na ye oyo azweli caché oyo aleselaka bana na ye oyo drapeau ya RDC ekomata likolo. Toi tu penses que bino bolingi RDC koleka fali to pe bino bolingi RDC koleka ba musicien congolais tala pasi bopesa na culture na ya mboka na biso ya musique na biso botelemaka tongo moke musique ekobeta awa te pour éducation ya bana na bino bana na bino éducation ni bazana ngo bana ya Afrique to boite bana ya Afrique bokolobake baza mabe mais bana na bino éducation ni bazana ngo tozana 450 tribus et ethnies na ndenge ya bokoko na ndenge ya RDC eza ndenge bino bozobokola bana na bino na mboka bapaya éducation o bana na bino bazana ngo na mboka bapaya mwana azotelema azwi kokopie mondele eza malamu mais kokopie mondele koleka na mondele te quand même éducation bana na bino bazana yango bino moko ba papa na bango soki boleki na bosala ba live bosala be mission eloko liboso olobi mwa moke na tina mboka o ni se tikali ti osala des annonces na yo ezaka kofinga bana na bino ko telema zo lobela parent azana luzitu te
Moi na otuni question, moi na zongisi question. Mais le bana biso ya Afrique baza bongote. Mille une fois bana biso ya Afrique malgré que no ba bozo finga ki Afrique ngo soki ndenge nini. Éducation nini oyo bino bana na bino baza nango bolo bakeno bo privé bato bazo sala musala oyo eza ko lesa bato. C'est que vous avez besoin Congolais parce que le vrai combattant, tu as bien adresse Sika Bazali. Bazana 10e na santé. Vous avez bien, botika rokeno yo mi benga combattant, ozolia ozokota makedo, ozolia pain en choco, ozana ba via lix, olala ka bien, ozana makaba condition nyoso ya bien, à la pro bi oza combattant aussi longtemps na mboka na yo ata cabine ya courant ya coin au chat, ata cabine pardon cabine ya téléphone ezate. Toboite mboko eza mabe mais yo sali nini pona mboka ngo kotala nyoso ezoleka na mboka na biso ekozala malamu te peuple a appliqué article 64 bakonzi boyoka biso mawa botalela biso surtout le plan eloko nyonso ya malamu eza te tina pe ya kobamba momano na moto ya boninga ke yenda asalaki boye azongisaki boye te bosunga biso soki na 3 ans bamsu bakokaki kolesa biso awa na RDC soki na 3 ans tozwaki pe mwa solution ya makambo mosusu na mboka na biso c'est que le possible n'est pas RDC. Le possible n'est pas RDC. Biso tozala biso kaka balobeli ya peuple tozala biso kaka ba oto koloba oto ki pa ba population rien que la vérité na kati ya Koba Plus nde tolobi o nyonso zo déranger biso. Tozokende na maponami. Na maponami o tozokende. Topesa confiance na nani. Oube to tika so to comprendre déjà que non, bosi boleki na bino bosi bozu na bino boza déjà na effectif na bino ba honorable boza parce que bamsuku to bazonga su na base te. Mais lelo to moni bozo sala ba challenge to moni ndenge bozo tambola ba nini. Va même na ba o msusu pe baza batu kutu ba ko tambola te. Na obo sali na peuple na obo la ki peuple na obo loba ki pour la peuple mais lelo quand même to population zo tunabi quel genre batu tozana bango pour soki eloko bino bolaki na biso peuple bo salite eloko moko esalamite mais siko en retour peuple ango akwa suko telema ko pesa osusu esika poko tananda kwa monene ya palais du peuple ponda kwa ngwa palais du peuple c'est comme si yango nimtezo bongo la rabino moto. Poso kozali banda bozala maloba malamu. Toloba na kati ya lopango apale de pepe na kati ndaka apale pepe nde sika makamno so mabe ezali ubeto boni. Poso bozali banda moto moko jamais loba mabe. Ezaka so to komi to kosalela bino boy. Soki to komi to kosala boy. Mais tozomona le contraire na ba mention na bino na makambo na bino bozo kene nango kuna eza le contraire. Kosana analyse na makambo oyo ezoleka na kati ya ndako wana eza le contraire oyo population azolukela bino bosalela biso bosunga biso bota na préoccupation na biso na place bo bana kozala na ba makambo ya bino olamuki na tongo $500 eza nini ozana mbongo te ozana salaire malonga te ozana musala te na mwasongo ke no bale na $500 na biso ne sika tozozelela bino population mais bino bozo kimela biso na ngambo na bino mususu population zozela bo pesa solution na oyo ezako déranger biso to cheki motema masango toi tu penses que tant yo sali personnalité ceux qui yo na RDC olimbisaka pardon ne pense pas tous les 9 pays eza tout autour na bino mo bo sali ndeko na bino ale bo kalisi ke ndeko na bino ko apporter les bino solution eza yango te baby c'est lamba na kosukola mais après ta mutu baby si eza malamu te tala lelo makambo tozomona population azolela population azosouffrir dollar yo na zokende kaka se kokende okokende nzando moto aza kolela be kolela boyoka pasi na biso rien que la vérité boyoka pasi na biso biso tozanaka na ntina kokomisela bino sango bandeko nyonso bazomi na 4 coins globe terrestre merci na bino nyonso abonnez-vous massivement partagez les liens aimez likez kosala bino bien katika tala tokutana bino na mbala sima na numéro mususu baone so balingaka ngai pour les remarques et les suggestions mon numéro est là bobengi to binde to kosolola bandeko pe bakomelaka biso bazo continuer kopesa biso confiance merci na bino pe baone so bazomi na 4 coins globe terrestre 4 coins du monde nde bozo komela biso bozo tuna biso mituna na tina émission rien que la vérité merci na bino tokutana na mbala sima na numéro mususu na sima caméra tozaki na Mike Molopwe
yenda zaki na sima caméra. Merci pe na ba chef nyoso ya Koba Plus. Merci na bino nyoso ba o nyoso pe bolinga ka chaîne na bino Koba Plus. Merci na yo pe oyo ozota la biso libanda soko ko sala biso confiance au partager émission aimer au liker et au sala biso bien to kuta na mbala sima na numéro mususu. Quant à moi je dis bye.